Bonsoir la famille, Bambote na bandeko nyonso o bolandaka maman Nicole Monsansa. Bawe bolandaka émission nanga tozo kende wapi, émission tozo kende wapi eza pona changement de mentalité. Eza ko permettre biso to avancer, to progresser na kati mentalité moko ya malamu. Et puis na kati émission nanga na lobelaka baspe belé, na sile na batu mususu oyo baza ko découvrir nga tous les jours. Et puis bao baza ko s'abonner na compte nanga na YouTube na mususu ezali Moisanza na YouTube toujours ce que nous se retrouver ozwaka ba news ozwaka ba vidéo mususu ya bien pekuna. Et puis na ba oyo boza ko s'abonner na compte nanga ya tozo kende wapi. Donc maman Moisanza salaka musala oyo ezali ebele asalaka alobelaka makambo etali poso. Et puis alobelaka lisusu makambo oyo ezali ya santé kuna tozomona bongo maki na ba oyo pardon ba yebi oyo ba meli déjà ba maki oyo déjà baza déjà na ba expérience nango oyo pe baza na ba témoignage nango. Alors na kati ya émission na ngai tango za muto ya sika zwaka tana yo vraiment ya ko réviser vraiment ba vidéo ya ko tala ba vidéo ya ko yoka ba témoignage eza ba biloko mususu mususu okoki koya même pona sopona tâche mususu pona ko kolongola mususu baride na elongime. Bonsoir la famille, bonsoir ba maman nanga. Alors bolimbisimo mokende naza koloba pona introduction misusu pe omona boye na kati émission oza na problème ya kobota oza na problème makile eza kokangama oza na problème ya makambo ebele bana mwana ss mwana lobaka te na asi boyokaki ba témoignage ya makasi mama na biso moko mwana na ye azaki na 30 ans mwana malobe kima ye pendant 6 mois grâce à émission oyo yokozongisa koloba ya mwana. Donc na kati émission makambo eza ebele oyo nzambe paza ko salela biso ba miracle surtout pour la santé parce que eza na ba biloko mususu ezalaka nzambe muto azalaka derrière wana net lelo ebele tozali ko salela ba maki net ba omelette oyebi ke maki ozo négliger yango. Bonsoir ba maman nanga biso kozokota mais lelo eza na batu misusu ba négliger lisusu maki te misusu maki kozanga ye na ndako te parce que ezeloko oyo epa na eza très précieux yango tokumisaka toujours nzambe surtout bato bozwa grâce oyo ya kolanda ba vidéo et puis ya kosalela ba maki malgré toza na kati ya monde oyo bato ebele baza ba ingrat oyo bayebaka ko reconnaître vraiment valeur ya musala ya maman Nicole te comme il faut et puis na ndenge ya respect nyonso to. Alors ba maman na ngai comme na ba papa ne na lobaka parce que mission oyo ezaka kobongisa poso pona ba mama te même na ba papa bon ba mama ba ko profiter net na bandeko yose ba mama na bi maman Nicole azoteka ba foulard nazana biloko oyo nazoko comprendre bino parce que ngana émission na ngana lobaka ngo toujours sans complexe et puis eza émission oyo ke non eza eye pona esunga pe malgré ata nazoko profiter na ndambu nazo mwa moke mais la majorité ezali bato bozo kotalanga oyo bozo profiter en 100% voire même na ba santé ya bato belé vraiment il faut le dire ceux qui bo témoigner akabolamu ya mutute même na simana ye ba misusu bokozala na kanda ya nzambe surtout na makambo komela maki ceux qui ba misusu baza vraiment sincère à travers musala oyote. Et puis nazo koloba awa nde na lobi ezaka pona ba mama te même pona ba papa nazo sepela lelo ba papa mususu bazo bongisa poso na bango ezali kambatio côté mais ezali ka mususu ba bouton mususu omona kati suki mususu omona pakoli ata va kaka ata mafuta oyo même ya pamba ozomona obena pe we mususu pe ndenge za na zupo ya allergique ndenge na yaka soki na ye lelo moni oyo na bando ba mama bosomba fula bomoni ba fula oyo nazali koloba oyo eza ba 15 euros ba 5 euros mais tala fula ndenge ebaluki sikoyo na système anini ya elamba ndenge na bandeko koloba ke non ngai na yaka toujours pona ko baksa implice mo sikoyo tala na kangi na mutu foulard mais ngai yo lelo tala ndenge na oyo ezaki foulard mais tala foulard est transformé na ndenge ya popo donc ba style ya kovimba boye et puis ba foulard oyo yango na bandeko koloba même ba oyo ya ba 10 euros wana soko za na besoin même ba tongela o même elamba moko simple bakotongela yo yango misu batongela même popo moko simple oyo nyonso tu ba biloko ba foulard oyo nalakisaki na yaki nango dernièrement na bi ba mama kukuka na nga mama divine boti donc nde naza koloba toujours na ye pe lisusu na basamble babiloko matoi na biso toza na bamama na biso mama
nani Ninette tout moi azabongo na France kuna par rapport pour na ba bijou fantaisie et maman na biso pe Jackie et pas na ba collection na ye donc bande ko na biso baza ko sala musala o eza kitoko o eza maman na biso Ninette et puis les sous ndenge za wana ba foulard ndenge na yaki ko laksa ba maman na ba maman ebele ba misusu émission oyo ezali pona esunga bino et puis okoki pe lisusu kozwa yo pe commerce kaka na surtout na bato batongaka okoki osomba ba foulard boye otongeli pe bato pe boye neti ba mama ba africaine balingaka ete ezoya boye osali pe prix na yo ozomona yango ozomona yango naza koloba keno nalobaka yango à chaque fois il faut respect et puis koyeba ko pambola ka surtout ozomona mwana mwasi oyo mama Nicole soka leki azoleka pamba tazo bakisela biso un plus et puis ezalité ya ko tricher te alors ba mama na ngai nazoloba kuku mama Maria Loati donc kobongisa poso na asire na lingi na tanga quand même faut na tanga ba message ya batu malgré na lakisaki bino déjà technique ya oui juste na savon cortel parce que eza secret moko ezali vraiment malamu mingi surtout na bato baza des nationalités mutu aza des nationalités tant déjà za na technique ya savon cortel na lui juste il faut mona quand même réaction ndenge ni eza kosala na si na avant na bois quand même moi babilo comme il faut quand même na mona moi ba commentaire te maman eza ka tena baxela rabino alors que non ba misusu bozo salela déjà faut na mona quand même moi ba évolution mais ba réaction maman te en tout cas na sugola ki nango tala kutunde après on a et tout ça presque tout ba une semaine hein? Donc pendant la cas qui on a le bac que non mamba lui juste parce que au moins même chose mutu boy o eza ba nouveauté ta on a ko boire kabwe na ko loba parce que pour na ko aider bato oyo baza na ba mtema malamu ta on a yaka na lobaka bien na yaka vraiment surtout pour na ba na nzambe bato oyo ba yebi vraiment kubanga nzambe quand kubanga nzambe ezali que non nzambe penza apesi biso moto il faut to batela ye faut to tiaka na ba prière faut to reconnaître la valeur na ezate que na ye pour na ba profiter zite ba profiteur te mpo moto ko profiter na nga pe azate parce que nga nazo beloko moko bandeko na biso nga na salaka émission na tekaka pe ba biloko ba mama omoni ba biloko nga na tekaka surtout ba biloko naza ko lakisa bino bandeko oyo indale kutenge loko te soki nazwaki yango natia yango na bilangi na nga terminator pe na lobino l'huile oyo ezali l'huile moko ezosukola bien eza 30 €. Mama olinga ko discuter te omoni ba foulard oyo tango na ye na bi ba foulard na ba foulard ya 10 € na ya 15 €. Nde est-ce yo oyeba ke oyo eza foulard siko ndenge na lati boy ndenge na tangi boy oyeba ke eza foulard oyeba te na lobaki yango weekend wana bi ba mama boko ko somba tala na lakisa bino yango pona batu misusu na lakisa na pona batu misusu yango moi siko modèle misusu oyo nga na lati siko bozo mona siko modèle misusu yango omoni oyo siko ya modèle misusu mais oyo pe eza ya modèle pe misusu foulard kaka alors pona bandeko na biso pe oyo bozali na ba commande na bino boza kozela bozela toujours. Donc biloko na bino koya et pas maman Nicole ezali toujours sur ozomona oyo basaleli ngai fona lakisa bande soki eza te oyo voilà oyo na lakisaki dernièrement ezalaki ya orange oyo ya 10 €, oyo ya 15 €, mais oyo ezalaki foulard ya munene tana nde batongeli ngai popo donc nalingaka ba style oyo parce que en plus na ndenge nauti kobota donc etiaka à l'aise ozomona mpona tolo ebombe tolo te mais oza quand même à l'aise ozomona donc mutu na mutu fo oyebaka morphologie na yo epuis ndenge ozokotongisa elamba ifo oyebaka morphologie na yo oyo koyeba te ke ezali foulard neti oyo bino bato botongaka bakopi yango oyo omoni ke non oza na yo na mbongo na yo ndenge nalobaka kokoki ozala na mbongo na yo soki moto afungoli yo to motu soki otekeli eloko bamisu batekaka mpe okokoka korevendre te okokoka te me ngai oyo nazopesa baprix eza bakado nalobaki yango bien parce bacliente na ngai bazokomande déjà babiloko misu ya ba 200 misu omona 300 akwa sere soki oyebisaki non foulard o 30 € opesanga 30 € non. Donc il faut le baka 10 €. Tant on a zo 10 €. Et ça quand ngai mo isanza. Parce que na ba collègue na nga ba fio ba teka biloko so ba zu grâce ba kopo nga na za nango. Bokolela. Même lui du siko na ba ngo 20 bokolela. Ba pesa no cadeau te. Surtout lui juste na savoir cortel ndenge zo sukola boy. Ba misu ba pesa cadeau. Na zo ngana ko ba réaction ba maman misu so avant na la ba ngona eloko na yeli. So na yo ki réaction na kangi ba biloko na nga na laksa na laksa. Il faut na pona laksa. Il faut na tanga pe ba message.
natangi pe ah maman Nicole vraiment tika omoni neti oyo eza foulard na oya orange na pesa kisiko tailleur nanga aosangisango na oya orange bokomona isu na koyela bino oloko ya likolo na lati mpona babiloko ya ete donc mama solo ezali awa ndenge eza bato mosusu ata même basemble mama na biso banineti bazopesa ngo na baprix moko eza ya bien me baprix yana bacoin koko ya baplace mosusu mpe yo mpe neti biso baensemble mpena na baprix oyo mwana ndeko na biso apesaki nga na biso na Suisse vie eza cher ozomona eza okwa neti 2 fois ou 3 fois ya baprix ya ensemble moko oyo soko olingi osomba na Suisse surtout na bamaison na biso baafricaine donc awa ezali place oyo il faut kokumisaka nzambe lobi ke non nzambe eza grâce quand même eza likambo kolekela nga esprit te to eza likambo te ya misusu ya koya te aolakisa biso mpo nazoloba boye mpo mentalité mpo nga natekaka avec changement de mentalité mpo misusu balobaka Nicole te kolanda te non il faut koyeba koexplike bandeko na biso baafricain comment s'intégrer comment ndenge nini ezali koyeba kotala ke ndeko na yo noir azopense na yo na ndenge moko ya bien mpona oavancer. Alors vraiment tokotanga mama na biso Mabi Angelica tata mama Mabi akomi boye mama tokotala lelo ndenge eza tokozwa ba témoignage nani mama Mabi akomi mama kitoko naza koluka commande voilà ça succès donc bloka ngai nalingi vraiment mama nalingi ko commander ça ce qu'il faut koyeba na bloka ki ce que pourquoi yango loko pe les ce qu'on a yeli parce que moni bandeko na biso ba mama na biso surtout bato boza na Belgique yango na ngina beta c'était na likambo parce que na lobaki yango na ba vidéo mais bandeko misusu ko bolanda ba vidéo mingi te bolingi kaka misusu ko yaute na za besoin ko solana siko na lingi na expliquer batu oyo baza na Belgique Suisse na Belgique bazali na frais ya douane moko bazo futisa vraiment même colis eza na ngata ya mukie bazo futisa douane okoyoka ba 30 € ezobima wana ozwa colis boy même ngai mama na nga moko asailaki nga colis akabeli nga bite mama osali musala makasi na profiter na yo donc nalingi na pambola yo zwa colis o atindeli nga colis ya super na babiloko mosusu boyebi ke bakabeli yo eloko mena ye na futi douane ba mama na biso ba africaine ba ndeko na biso ba africaine bozala nan ba misusu intégré s'il vous plaît elingo lobate parce que France Angleterre tozui Allemagne eza mwa rare bato wana soki bazwi bakoli na bango na yeli bino pe koli ya ndeko na biso oyo esekangami me na kotanga kombo te bomoni meme bakoli oyo miso ezokende na Angleterre ezokende na nini oyo na Allemagne ezokende na France omona mutu pe ya France akozwa koli boye afuti douane te bambongo oyo bato bandeko na biso na Belgique ezali mwa rare omona mona ke mutu ya Belgique afuti te même koli ekouta Belgique ezoya Suisse eza mwa rare maman na biso Jackie nazo se rappeler Jackie Kintutu atindelaki nga ba bijou na ye fantaisie pona tekela ye utaki France tellement ezaki carton ezaki moins un peu moins munene pe kilo en tout cas ba yebisaki nga futa 30 € ba pesi nga papier mais la famille soki nazo loba boye c'est un peu triste bandeko na biso ba africaine mususu oyo na moni bandeko wana bazozwa bakoli na bango moni même mama na biso lobi oblokanga ezala bato mususu yango nazoloba yango na yekoloba likambo soki mutu abloke yo to mutu se comporter boye eza po misusu pe obetisi ye mabaku parce que ngai nazaka azoba te mbala dans les filles na bloke yo bandeko na ngai mpona nini bato misusu bozoyeba korespecte ngai te na mosala oyo nazosala bino bokanisi bokozwa chance ya kozwa mutu alakisi yo lwilo okomanda yango na site yo moko ya munene boye epe osombi yango yo moko epuis eloko ezotravaille na biso basi ya baafricain boyebi ke lukuta surtout masolo ya poso ndenge kaka nazoloba ngo ke bandeko na ngai pe oyo mosusu ozomona mutu azoteka biloko mutu azoloba no omoni ye atela nga na tela pe extraordinaire te nga naza na propriété ya poso na nga na lingaka ezala propre ezala teke lipeka na moni ezo déranger to na moni mokongo moni alatela mba oyo eza te mpo na lobaki omoni oyo eza foulard ndenge nayaki kolakisa bino botala foulard yango oyo bomoni modèle mosusu ya noir yango oyo foulard oyo mosusu ya noir yango oyo mais oyo nga natongi yango natie eloko nango ya likolo pe foulard mais ozomona na baprix oyo naopesa babiloko oyo eza kaka nga po tuzango mais na ndimi teke non na mutu mosusu aoyokelo mawa
nga na yokelaka bino ebele bamama na biso misu mawa me namoni bamama misusu baza na respect na ngai te neti yango nalobi bato ya Belgique na biso bato ya Suisse koli misu ezowuta Belgique ezokota na Suisse ezali toujours difficile po ozwa yango gratuit sans que ofuta douane ntango ozofuta douane wana eza te ke mama Nicole afutaki poste te yango wana ndenge eza na moto aposte afutisi yo neti bomoni koli yo ndenge eza boye siko boyebisa ngai nde napesaka bamama mosusu bakodi na bango na bimama zwa nimero ya kode oyo olandela siko ndenge koli eza na ndako boye pourquoi napesi kolo koli oyo kodi te parce que kuku mama fui de la joie parce que kodi mpo napesa il faut nafuta koli mais mpo na nini bamama na biso bandeko na biso mosusu na Belgique soki bozwi koli bofuti bozo se comporter bizarrement envers moi bozo koloba neti mwana mwasi moko mama Frida azoloba nanga pesa ngai quittance soko ofutaki nini koli est-ce que soki basenga kutu bakabela ngai koli nini biloko uti Belgique eloko bakabeli nga mena futi douane siko bomoni batu mususu o bozo sakana na ngai bomoni ba papier o union surtout ezali ba facture ya ba poste ya ba koli na bino nga naza muyibi te bino bozo ko profiter na mayele na ngai yango même na bisa ki film wana na obi na siliki na tindele mais bozo na ba facture naza mutu malhonnête te poso na mutu malhonnête na otekelo lui juste na longoli yango na zuyango ndam na poso na tiango boy ebimisanga ta 4-5 milangi na ngai ya terminator wa pe na bandi otekelo yango moko na 30 € o somba mayelo nga na opesa yango gratuit pe batu mosusu ba komande biloko pa na ngai te me bazo bonga mais yo o m chose obonga na mayele na ngai maya make omela yango na bana na yo na ndako na otira lopesa nga 10 € te il faut avoir du respect nazo mériter exactement non non, moi j'ai fait ça parce que c'est mon cœur. Na lobaka avec cœur na ngai. Potala na ba facture o. Comment moto ko pe so code ya colis. O landela ngo na poste soki afuti facture te. Mais tant yo des choses ozo parvenir au bando komelanga message au bando lo ba ke pesa ngai facture d'abord il faut penser oh mais maman Nicole a pesa kinga code oyo te ndenge na tindela batu mingi na WhatsApp mone loko ya jaune mama koli olandela siko avant no bandana ko tuna bongo na no lobi ke no oh mais soki afuta ki koli te ndenge nya opesa nga code donc ngana kedanga na poste na yiba code ngo apona pesio olandela code ezali international mais il faut penser bande na biso ba africain. Mais celui balobi futa, mais c'est tout à fait normal, c'est la douane. Et ça n'a rien à voir parce que au futa qui, au pesa ngambongo ya frais ya poste, après de ce qu'on bandi kotuna, pesa na nukitan so na tala batu misusu bosala kanga bongo, misu un jour bokutana. Soko kaniso ke na internet, obite afuta ki poste na ngate ya ngwa bazo senga ngaza muyibi. Na neti fio na ebise na bitala, mais est-ce que makamozo comment wa raisonner, wa libuma. Comment on a repéré ce code à colis, sans que na futa colis te. Ce qui douane est singulier, mais c'est tout à fait normal. Et ça service mususu, bande kuna biso. Pona ni makamba sonibo. Pona ni ngai mama Nicole bozo respecter ngai te ba misusu. Yo yeba yo tekelo mayele. Izana o mususu okena ndako na yo na kena douche no na koti. Izana oyo. O lelo kutu na ba chateau rouge nazo yo ka bazo teka izana oyo. So na net oyo eza pe na Allemagne. So na bika na bois kango lisoko yo ke kokota na ba maison africaine. Bino bozo na bo utiliser ngai na mayele na nga nde na utaki suko yebisa lisusu moko. Mwana mwasi wana na kokotanda botala mutu asombi savon cocktail il y a 20 €, terminator il y a 50 €, et ça il 70 €. Masque il y a 10 €, 80 €. Capsule il y a 20 €, 100 €. Piment doux il y a 15 €, ça lui combien? 115 €. Frais à poste 30 €, ça lui combien? 145 €. Mwana mwasi wana lobby azolo bananga ke non biloko nazwi naza desi biloko nazwi naza desi masque oyo ya 10 €, masque ngo soki nakanisaki soki ndenge nini mais mwana mwasi wana azoloba wana kaka ye obenga ngai nde nalobaka ke non bandeko ngai naza mpona kosunga bino atosombi eloko yaka na consultation na koede soki mafuta wana eza ya bien po kotia yo uniforme to na peso ba stratégie. Mwana mwasi wana
asomba mafuta na ye eko arrivé pa nani na internet ya bato basalaka babiloko yo somi mafuta no côté mususu malgré nga na futisaka kutu consultation 50 €. Mais bato wana bafutisaka bamisu bafie na loba bakoko bando diminuer parce que bato mingi bo profiter na mayele na ngai ba stratégie ya bo koti na ba leader bozi ba sien ba izana obandi mona ki était poso na ngai bandi ko sukama yango bafie na bamisu bazaki na ba consultation ba 200 ba 300 nga na moko kuta bitantine ba yoto senga nga 300 € fi wana ya bikolo po kaka consulter nga to solo la ka pona traitement ya poso nanga mais nga nazo senga 50 €. Mais mwana mwasi wana kuta yeli ngai nano na ba mafuta sombi na ye na ba internet mama Nicole na bandi ko expliquer na éviter gentillesse na ngai bato misusu bazolinga balongola yango na respect nga na bi comment nga na ko lia yo même 10 € likolo alors que nga nazo skabela bato bakoli misusu bato mingi bozalia watango bosoka bakoli ozomona excédent ozomona koli biloko ebele nga na bingana kabila bato bakoli ba 200 €. Soki ngai na tielo be biloko eza complet na aspect mususu na koko bosana mais na otala mais obi ke mama divine na sali calcul penga 145 € kande na yebisi bino na koko tia même photo ba biloko ya fiango awa pi boyebisi bobi tiela biso no ba biloko yo zui bo mona calcul pona ye akanisa ki masque bambiloko yo nazola kiso bomoni crème mama moko kuta tindelinga photo mbebo komi rose bino bwana chance bozo babiloko moni oyo eza 20 grammes mais crème oyo 15 grammes nango 15 grammes eza marque Valmont eza 149 €. 15 grammes siko oyo boye nazoteka yango na 20 € eza 20 grammes. Mais de côté quand même 50 € quand ça parce que la crème moko comme ça mbebo rose bomoni même rouge à lèvres nanga on a tiango te pendant même na baba 9 mois banda na somba parce que le roi dans un mbebo très sec alors rouge moyen koka ko fan des même na marque so toke na marque tant to banda ko question baba rouge à lèvres batiaka bato ba bon moko boy na munoko parce que po emsu mbebo ele parce que crème azo sala azo réparer et pas comme ça mbebo rose mais moi ata masque on azo ba dire ça masque mais ozo longo la fatigue et un masque ya bastar parce que na tia photo nango na pouvoir bino na tia photo nango ya 50 ml na 1500 € na pesa bino même nini photo nango na preuve à l'appui et ça ba masque ba papa ba tela ba film mususu o ba yaka emsu ba yeba ba valeur ya ba qualité ya ba bilo côté donc pour na ye masque na ye il fallait ba tondi sango okuta na ba homo sapiens ya ba internet ba ye ba kosi yo ba tricher ba bike no o eza crème ya mbebo ba ye ba baby so mbebo no net ba tumususu ne bazo bebisa bango ba poso mbebo no ba baby so komi mulai logo la Tour Eiffel ya France mbebo comment mulai logo la makolo makoso ba misu bolingi ba biloko ya bonga kutu nazali pe gentil parce que normalement na qualité ya ba biloko yo na koko net oyo kaka réparateur ya crème oyo ba rouge à lèvres zo ko fanda te même moi simo katinde nga photo lelo rose mbebo donc crème oyo zo longola même ba couche ya ba poso misusu omona kutu mbebo no mwindo ndira melaki diamba na monde à ténèbres na sata sika moko mais ameli diamba te ba misu ya fia na kanisa ki masque azwa masque ya munene ndenge ba homo sapiens oyo bazotiaka ba biloko misusu na kati ya mabe na kati ya ba crème pona obebisa ba poso ya bato ye azokanisa azwa ba masque bon mais masque wana na dire okuta eza moins cher parce que ba masque moko ya ba 400 € Valmont eza marque moko cher oyo kutu ndenge za ngana liaki manga sende na lifelo tango na tieka mbebo jus de délivrance crème oyo ezo réparer ngana yebise mais yo ozotala même mbebo no yo soko landi ba homo sapiens ba teka na ba internet bazo bebisa bato bako si bako komisa mbebo no yo logo la Tour Eiffel to bako komisa ngo babenga nini ya njoku wana oya yezaka na njoku wana mulai wana mbebo no osombi crème mbebo logo bato ba fio baza ya ba sans charisme ba misusu olingi biloko ya qualité te oke kosomba biloko moins cher ya ba chinois bakozwa mbebo na yo mutu moza muke mais mbebo ekomi lokola nani oyo bebe riko ya ba mindele yo mubeba mbebo komi lokola nani Barbie tala munene mbebo komo ondire musuni ya nini ya ngulu alors que oyo ezali crème moko ndenge ezana ata kutu divorce yango ekomaki oyo na porte ndenge nini soki kaka ozwi crème oyo bi mama niko nga nazokamwa ndeni kaka ndambo bato misu bazosomba maintenant okamwa ndeni bato misu bazotika crème oyo ndenge ekorepare oyo makambo ebele même na badivorce ekomaki oyo na porte soki ozwi kaka crème opakoli opesi na papa bisi mbala moko mbebo na yo ezongi
mais bato mosusu awa bazozwaka babiloko bakalite mais neti fi wana osomi biloko ya 145 € mpo ozoloba o te maske oyo ngako naza gentil soki ozwi bahomo sampie baotekelo maske wana kaka omoni boye na 10 € te mpo bayebi valeur nango ozomona batekelo yango na 10 € te ata bacrème oyo ndenge eza boye bango baoteka bacrème babiloko mosusu ya faux opakoli crème okomi ondire bidon mafuta mbili oyo bazopartageaka na bawhatsapp oyo bato bazolie yo moto mbebe okomi ondire moto oti kobeta na sala borse me babeti yo te nzoka eza mbebo ya bahomo sampie moto batekeli yo crème wana batekeli yo nzoka eza crème a faux bato misusu bozosoka babiloko bakalite crème oyo ndenge eza boye ata kuti omelaki diamba ngo ndeni na monde ya ténèbre na satan soko ozwika crème mbebo eza yoka rose ezolongola meme bakushe mosusu ya nini ya banoir tututu crème oyo ndenge eza boye ata kuti ongo ndenge eza ozaka songisongi soki ere moko opakoli crème kisongisongi nyonso to ekokoya na mai oyo eza bacrème moko nde eza bacrème ya délivrance donc oyo eza anti songisongi crème oyo eza nde anti munoko solo okokozala donc opakoli yango nde ezokoarrange nyonso bamama nanga bomoni bozoseka eza bien ngai nazalaka te nakomi na niveau ya kosilikela communauté mais omona kaka moto aza na grâce na ye mais malfrida bazorespecte nga te bazorespecte nga te moke te yango moni nakomi osala bamidele lokola na bandaki kolata lokola mwana 12 ans 4 ans vomi nalataka lokola bamama mibimba bozosali bafoulard na nga boye mpo bamisusu barespecte nga bien nazopense mpona bango bamisusu babebisi bango neti basavo cortel oyo baluile oyo servez-vous nga na kokoteka baluile oyo bino boyebi valeur ya luile juste oyo te bamama misusu nazozela nanu nini nazozela nanu bopesa nanu banini bopesa nanu banini oyo bopesa nanu po omoni eza boye bacrème oyo bobonga oyo bato bozaka na barouge awa misusu poso na oyo ekomi makasi basolution yango bopesa nanu bolobake na mama évolution lui juste oyo eza suka lui juste oyo nangi naloba na bato oyo bolingi komona basi ya bapembe te nayebi te la famille ntango nalobaka ke non biso bato tozala bato totela européenne lukute ezali bandeko biso ngai jour oyo nalobi yango nakokite bino na bino natiki baémission bamisu bokolela ngai nalobaka vérité nazosala bino ke non napesaka mwa bastratégie bo ndenge eza na bozwaka déjà mwa baelan tala neti oyo ezali nini obela oyo to eza babiloko baalema bosaka na baalema tala ndenge ezali oyo eza mungwa soki mungwa na mungwa soki loso na loso surtout bato bozoutilize savon cortel na lui juste soki omoni déjà obandi na yo ndenge eza wana baposo ebandi kolongo ebandi na yo ndenge eza wana kotela na yo ale ozwi mwa oyo déjà lekisa parce que ezali mwa nini loso eza mpenza neti mwa mungwa mena yoka so kitoko eza mungwa te bela oyo crème nini ya crème douche surtout bamama na biso pe oyo bamama oyo bana na bino bozomona ke baza toujours très sensible vraiment na nini na niveau ya peau en tout cas bomeka pe bozwa solution ya lui juste na savon cortel bosangisa te bana na bosala na baoka savon cortel biso bato oyo ya baeuropéen oyo tozoluka makolo mamoi boye oyo mokongo boye oyo awa boye nyonso totala botala basekret ngai kuto ere mona koma obeta yango na terminator ngai lobaka na nga vérité yango fi moko boye ye kaka te ye moko te mwana mwasi moko ya babikolo wana boye nayebisa bino koko moko mwana mwasi wana azali mutu toyebani na ye par fi moko boye parce que ngai nazali koluka glutation ya ba thaïlandais parce que yango nde mutu ezalaka bien vrai glutation yango alors ye sikoyo tosali na ye toyebani par rapport a ndenge bakope ngai mpe napesaka masolo ye mpe apesaka ngai nakenda kozwa mwa bamafuta kuna des fois soki mama mosusu abi mama Nicole conseiller nga boye mona na préféré na conseiller mpe na propose ngai natekaka baglutation wana par correspondant ya motu et puis namona yango nasalela yango d'abord avant na koexpose yango comme ça epai ya bato na ngai oyo balandaka baémission alors mwana mwasi wana nzoka nde so ye atekaka babiloko asalelaka bato bamafuta ya ba 500 € akoma kosalela bato misusu ya baswisse na mutu na nga na sens nini omoni biso baafricain bandeko boyebi ke ngai na chance mingi te ngai nasungaka bato mingi nalakisaka bato mingi babiloko mais bato wana balobelaka ngai na nsima bien te epuis bato wana batombolaka ngai te balukaka toujours bakitisa nga même bamisu balandaka ngai bazalia
okoyoka oso profiter na yo nga nazoyebisa yo banga kanda na nzambe soki moto aza na vérité et que alobi likambo esalami moto wana koki kolakela yo mpe eloko mpe ezwi yo bible elobi malédiction sans cause ezali le sans effet. Alors mwana mwasi wana ya babikolo wana nzoka nde asalaka na ye nga publicité na se ndeko na bino wana yaka awa te so bomoni ndeko na bino asalaka bémission ndenge atekaka bamutu ndenge atekaka biloko wana si asombaka biloko epa na ngai bandeko na ngai bamama boyebi vérité combien de fois nayebi bino mafuta ekotelisa te babiloko bahuile juste basavo cortel mafuta oyo ya glutation moto eza nango sans hydroquinone bongo moto lokola ngai boye ese nakotela na mafuta wana sans hydroquinone sans ke natia bavitamine oyo ngai nayebi ya glutation oyo keno nayebi ke oyo soki natie vitamine nde nalobaka keno ntango osoma mafuta ya glutation entre autres kozangisaka bacapsule te bavitamine e même ye moko ntango azoteka mafuta na ayebaki te keno bavitamine mosusu eza ya kotia na kati ya mafuta obike bato moko ya ville na ye babengi nga ata bato ebele mama moko moisanze babi okomaka na ville oyo nazoluka yo mama nakota banda oluka nga mpona bafantaisie na bafoulard oyo boye ndenge natongi modele boye ngai oyo mama moko kuta nga akotela nga awanga na ke na yaka wana te ote babia kitomonda ya kita ibe na voiture yaka wana ye moko fi yango kolo atekaka biloko alobi ka yaka oyo na benga fi na bi yo ndeni ngai na yaka pa na yo bato nyonso ka ifo bayeba bakosi na bi non ngai yo fournisseur na nga moko te ngai na bato bafournisseur 4 alors yo sa kopi ndeni yo so yebisaka bato bacompatriote na nga bato ndeko na nga ke ngai nalakisaka mpe babiloko moi c'est noir aoloba te non oyo yo ozo remettre ye mais yes quoi nga bi magangi donc au moins ce que bande comme surtout bino boza na Suisse faut faire attention comment se fait-il nga na osoma mafuta glutation et donc na somi glutation n'est pas na ye après teinture na nge comme il mais il faut arrêter donc na ça veut moi ça on a vu on somba sur mafuta te donc nga na hôtel na nga na zui gluten oui juste na salisi na terminator na ngande na monya ondenge sala makolo nga ou soit na tiki terminator na zuka savo cortel allez na mami ke on a tie lui juste ebele ngai wana badi ko peti kango na mu kongo na ni medanteli na nga même na terminator na nga nebise ma sœur faut pas parler mon nom tika ko ba kombo na nga comme ça nzoka ateki déjà na kombo na nga mingi donc ba tobe misu ba tuna gate au mona boye moi isanza ya kase ke tantira moi isanza eza ba n'importe quoi yango un mot pe na vie eza ba biloko misusu eza tango misusu nanu otikali ko kutoyer mutu te ne jugez pas trop ozomona ko jile na to te alungwa kuna ya saka ba live na kuna po africain nyonso ande moko eza la biso batolwa bato mangala eza ba bikolo wana mais net nga na kozwa te afia na te aleki nga na pembe me pembe nga na kozwa ngo jamais na kolinga ngote na kolinga wata mukete nga na nduta te o ekata katanga awa non mais yibato yibandeko bazomona ausela ba mafuta mais il faut bozwa pe ba réponse na bino mais tellement ba maman na biso mususu bolinga kaka moi si moko bomoni atela pardon ngana la kise beleur ba secret na ngai sko ye moto atela bandeko na biso bato mangala basomba biloko pa de batikali koyeba mafuta ni ya parola ate kaka azosaela bango ba mafuta alors masolo ya poso ya eloko sukola déjà eloko pakola te nga yebisaki na lobi ko bloba kombo na ngati nga wase oza muto funi nga biloko yo moko te nga na batu na nga zomona aoka iso na sala neta wanga nga yebise non e komi trop batu ba bengi nga batu bazobisa nga batu na ndeni bakoyeba nga yaka kuna yango zomona ke non kozomona masolo poso ndengeza donc batu misu bazaki attirer parce que net ye nga na osomona nga maboko na nga ndenge nga na sabu ye mutabongisi yango non mais elle fait la publicité et ça va bien comme monsieur peut profiter nango o balbaka l'ignorance tu kozanga pe koyebeza liwa ya ndam ba maman tala mama nyonso to balbaka on ndam no kozanga lui juste te lui juste dans multifonction ndenge zabu et multifonction surtout soko oza muto za muto popete ndenge za wana ozu kaka ye opetikite na savo cortel mama tika na makambo si na ona mukuse kudu ndenge za boyko okoza opakola mafuta te opakoli yango sukoli nango pakoli olali nango lamuki ozu emisu te po terminator atokisaka na ete kaka terminator na nzoto so pe terminator elingi ote ale otika nyoka na nini na lui juste mais soko lobi ke non ate mani kona bukata mafuta ndenga na conseil toujours ba glutation
bon glutation na bandoko nazali kozwe pa fi wana mais naza pe na fournisseur nanga oyo apesaka ngai ya mosusu oyo na bandai kolobaki non nateka yango 40 euros mais nazozela mpo na fournisseur wana ayebisaki ngai ke non na ba 4 ya mars azoya nango mais bamama na ngai bozomona sikoyo lokuta ya bato mosusu oyo bozomona na bainternet bobatela baposo na bino mo ezoya epuis bamama mosusu yango nalobaki ke non net na leki bamama na biso oyo bozokomande biloko na juste wana baza na baproduit baza na babiloko moko eza très très bien bato oyo boza kozika oyo boza na barouge boza kozika mponga kutu mutu yango moni neti fi yango akotaka balaive na nga azangaka te azanga masolo te nga natekaka baproduit te ya bahydroquinone te ya makasi te keni obebisa mutu non nga soko opesi nga poso na kotravaille yango bien na poso tokotisa moni yango nazokoasosiaka bino babiloko bamindele oyo mpe balui juste eza neti l'huile oyo yo moni yango na magasin maison africain loba mutu ya africain akokoma koteka yango parce que mpo bato mosusu nazokomprendre bino te soko moni mutu aye kotekela terminateur osombi mitali yo poso basakana nango te moni nga neti epa fi wana nakendaka kuna nakendaka te ata soki abandi oyebisaka o tala oyo boye na bino sikanga mana eloko moko parce que même na internet oyo même l'huile juste oyo tala zala connaisseur ko bakozwa mpe batie babiloko misusu ya mike omonika ndenge eza nibo bayebisi o te l'huile juste moto akozwa alongoli yango asalisali baminangi te l'huile juste mama nazoba bino parce que nasi nayoki batio ya bato ya mangala bino bozolinga boboma baposa bato pourquoi bobanga nzambe Jésus revient bientôt motema mabe yango ti wapi moi je vous comprends pas bandeko na biso bato mangala likam nini soki oza na grâce te oza na don wana te emsobi ke ndenge mama Nicole nga ça fait combien d'années bémission ya poso nalembaka te nayaka mpe banouveauté bimaka mais soki oza na don wana te ou soit oza na crise ya mbongo mais ça c'est eza baaffaire ometele bafula okokende nango même na château rouge basaleli yo neti basaleli ngai boye popo boye et puis bandi korevendre yango comme ensemble mais bino bozobanga baposo ya bato te okoma c'est pas facile ya kotraite baposo nga nazomona ya bato surtout batantine mosusu soki otali boye obi mon dieu otali penye elongo ya motu boye batashi babuto mpe ya blague te soki omotala zala connaisseur ozomona lui juste ndenge eza kokende kosomba lui juste na château rouge te kokende kosomba lui juste te olobi te motu boye aye kotekela nga non bokeba na bandoki wana motu mosusu aye boye otenga na oteka terminateur kosomba te tika po omoni motu mosusu oyo biso parce que bayebi batantine na biso baafricaine bamiso balingaka vitesse akote nga bato nyonso bazoya nazoyisa bango patience même nga moko mpo monanga maboko na nga boye tu peux venir nga nasalaka 3 mois mpo mona nga nazwa solution eza facile te napesaki bino bastratégie bozwa lui juste botie na savon cocktail nga nde naza boyeko bakokanga biloko nyonso tu mais na savon cocktail nakosalango même dépôt parce que c'est un vrai savon il faut qu'on nettoyer pour quand tu tiens ma photo na Facebook te pour na mesure ya sécurité mais c'est un vrai savon so comment on cause na ba tache na yo ba rougeur ezo sala yo nde na pesa ki ordre bolala nango ko mélanger na elongi na huile juste te omoni makolo no etelaka te lala na savon cocktail na lala nango ozomoni et puis na solution monsieur na l'huile moko mais nayaki mpona lakisa ngo na internet na olakisa te parce que lelo mpenza na malgré ata toseki moke me nayaki na kanda parce que bamama ebele bamiso bazomankenga respect alors je suis la seule internet ya kopesa bato babiloko ya boye comme cadeau ozolakisa bato lelo bato biso baza na baizana na yango akoya olakisa maso boyebi ke ebele bobebi na YouTube parce que makambo maluku te ezalaki trop na YouTube. Comment maman Maria, comment il y a des gens où poste, ozo parvenir ko futa babiloko ya poste boye. Mais mususu maman mususu net na qui maman moko. Crème na ko expliquer bino crème eza na juste. Crème eza très bien. Crème eza makasi po na tache misusu. Donc cortisol à bouton, crème. Mais c'est un crème aussi. Na fini yango na bapona ngai misusu oyo na tela no ba masque ya mike ali na longoli emballage ya bato na teki yango na bite crème na komi ko ça
C'est ça, où business, c'est ça, à internet, pour n'a pas tout sous. Mais on a opé ça comme servez-vous. Mais minimum en respect, comme maman, mais sous le thème, Nicole Colanda, non, non, parce que ça n'a sonné, mon bal n'a pas de coliwana. Tant que tu vas manquer, et directement, ça va manquer ta table. C'est pas gentil. C'est pas bien. Si on veut profiter de mon tour, même à la marque, qu'on pousse à l'obama bête. Parce que si on a le droit de déclarer, qu'on va et malédiction, ça cause des années sans effet. Bon, avec cause. Si on a frigo, une marque, mais il y a un anzama pesa. Il y a un rôle, on a rappelé marque, on a bicate. Pour bicate, on a un pardon à libérer Malobalanga. J'ai mon droit. Yo kozelato ofani même pas tout ça en Suisse même mboka muso ofani mama na Belgique na France so muta fungoli yo to koyeba te même ba te bele ba fani na Suisse ba tikali pe koyeba lui juste te et puis ba eza na l'huile mususu na koloba pe na site yango te bombi l'huile wana est-ce ba tu musu ba fani na nini ya ba yebi yango po il faut muto aloba na yo bande ko nga ba mama mususu boye ba ko respecter ngai s'il vous plaît. Si vous pouvez respecter, vous avez le courage de faire la Bible. Italibino, Italibino. Parce que ça, nous sommes au bas, mais nous sommes Italibino. Nous sommes moi, nous sommes banga, nous sommes utilisés, nous sommes casse na maloba. Bon, preuve, on est bon, on témoignage sur la marque. Si on a un moto, na moto utilisé dans Zambé, jamais ba guérison au côté de la santé. Bon, respectez papa Camille, s'il vous plaît. Surtout ba maman la biche à Belgique, ba toi Belgique. Nyon surtout au besoin au la commande. Boye bango que non Belgique bazo tika binote na douane. C'est pas seulement la Belgique parce que même na France les a ba maman monsieur bazo futa. So va commander ba bilo on moi carton ezali quand même au monde ba futi c'est 20 €, 30 €. Mais le problème n'a ngo zani na katiwan. Ya ko ba que non pesa nini quittance et la qui so futa. Bon so tango avo ba lo senga mutu quittance et bon code wana ba pesa kyo. Ngana ngene go zongwa na yiba ke on a poste. Mais non, minimum il y a respect. Après tant on t'a bloqué yo, ok autant ça comme on a ba bolanda basi ba africaine te ba to mangala te. Abani ko loba moi na wanda loba ka wana moi na mabe fana na yo. Aza mal intégré, aibi ko respecter mutu te ya onga pe na kati relation na ye mais yesko ko kende ko loba ya liboso. Na batu musu na bloga bango msupo atindeli nga vidéo tellement bota la portable nazo utiliser mais ba message ezali 600 et même na ba 700 ce que batu musu son na ndena lo ba botinda ba photo ba vidéo eza na rapport na émission mais ce que ceux qui ba vidéo ezoya eza na rapport te na émission donc ba musu na bloka ka moi na bloqué tant on peut ça nga numéro na yo na débloquer mais na yo maman prochainement potinda te parce que combien de fois semaine est bloqué nga. Mais ba maman na biso nga nazo linga bino so nazo lakisa bino ba chio ya boye o eza na Allemagne o penyeza ya ba Allemand oyo savon oyo ezo sukola o pe kolongola poso kitoko eza ya ba Allemand mais ngam na teka ka savon da teka ka terminator nazo lakisa bino toujours kaka bozomo na ba force ba savon parce que mutozo solo na motema na ye na même bato bozo ya net maman mo na yisa ki pe na bi maman soko moninga na tindeli yo colis. Par exemple, koli wana ozui yango. Omoni ke kobilo koneza juste te. Ko wele la te ya koma. Mama Nicole, nazo remarqué ba mama mingi boza bongo ya. Mais botala nani oyo azali boso na bino. Mutu nini ago eskoke binombo. Mutu nini ago eskoke même 50 €. Parce que mayele eza de ambon. Parce que songa na yo fungolo kopi oyo, yo bando tela nango bando bonga nango. Mo futinga rien. Au profiter nango msusu mutu so ko te kelongo même na 150 €. O somba no so lingi to na yo, o moni yango eza munene. Mais so ba maman muso yoka. Maman, tala bien. Tala faire une conversation. Maman maman nanga, ngala futa ki mbongo nanga. Pourquoi agitation comme ça? Tikela un message calme. Na mutu na na bébé na kobosa. Pardon. Bino mo ko pe ba maman na biso mususu. Au moins, au commis message, au changer le côté. Maman, n'engagez pas sur ce niveau. Et ce qu'on bouillait à mon cœur, au moins, un message, monsieur Mathilde Colo, monsieur Oboso, là qui n'a moto, au moins, le kangi colis. Mais quand écoutez le côté sur la bina sur le colis, monsieur Nabosa n'a qu'écouté le côté. Maman, monsieur Baza, Bazo, Abakoli, Nabango, Bayebi, Bamonaga. N'a pas la moto, colis, n'a kabeli au pelo à 200 €, 300 €. Parce que, oh, même, réparateur, il y a crème. Et ça va cadeau parce que tant tout tient au boy 20 grammes au boy
na 30 euros alors que na magasin za 149 euros. Mundele yebi pourquoi tiango 149 euros. Nga nazaki na mwana nazaki na problème ya mbebo ba poso hiver na été. Au moins nazola mukambebo makasi ozotia même ba vaseline na rien. Banda na bandi ko tia crème moi nazola mukala mukina na pongi mais nazola nda mbebo moi ne komiye pété. Même il y a eu un moment où meke yango komona ke même eko façon zo tia ba rouge à lèvres non même tantine moko bima Nicole nazaki ko boya ba rouge à lèvres même ya makasi même ya mike na bina tia ta ba labelo nanga ba brillant kaka ya pamba mais ba brillant wana lèvres wana musu ngela raté mais soko tia yango esenga raté za ba pochezo mata mais tala lelo crème wana et réparer maman wana boko soka mutamala mbwa piboy po ba biso batamala musu tozala mingi te na muke. Mais si la mamie ko profiter nanga botika ko manquer respect papa Camille muto akanga ba colis vraiment na yebite surtout ba to Belgique soko moni oza d'accord tozo na lobi ma douane au moins que au foot no ba 30 euros wana to foot te tiko ko passer commande pour embêter les gens parce que ngai na ezala Belgique te mais Belgique bango bazali pays où on a remarqué baza le premier bazo foot sa douane vraiment par rapport à France ba tout à France bazo sur la bango colis il y a pas de souci mais botika quand même koyeba kozangisa nga respect net fia na senga nga partir comment on est partir nyango bon ya poste na boya ko pesi na bino peso te sikoyo pona so na bina peso seke na bima zoba net yo po yo ba pesi yo déjà code ango ko code ya union européenne yo code ya coli yo ya Europe po yo zwango donc foot yo na za mwana ya poste na sala na poste après na koti na mayibi bango code après na kamati na pesio d'abord avant na ngotuna nga preuve à paiement il faut penser aussi na code qui na futi to na futi te po ba pesa nga code à colis pour na landela ngo bien vraiment c'est triste ba maman bon et puis eza nazo na bon monsieur bo ba te mani ko kolanda te non il faut dénoncer faut pas tout ande ko na faut changer faut dénoncer. Et puis maman misusu boko kiko profiter na ngate na mitu ya bande konyo surtout ba kufa na mokili wana vraiment ba maman misusu ato fani na ndako noza na izana yo omono ka positionner zo beba oto fani na Suisse olobi ke non na Suisse okomona kaka ke no positionner yo ko futa ngo kaka mabena yo bimi na poso ezala kapeko na mona ifi moko ba ndautia maki na mafuta zo sala budenga mais lelo na mona comme mona e mawa trop na bina audience to lona na mokili to ko futa ya pasala na ngate. Malédiction sans cause kosimba mayele na ngate nga nazo pesa mayele belé na internet yo na pesi ba mayele malgré ba tumisu baza ba ingra ba misusu ba yebi valeur na ngai te ba misusu même ata reconnaissance na mona ki alors naza na ba tumisu ko oyo ba pose bongi bango ba komandaka pe penza te parce que ba pose bongi banga souci na ngezali que non ba pose na bino bonga après naza la l'aise c'est ça le problème. Ozomona ba témoignage ezali awa ba musalo nazo sala toza besoin kadila tela bino ba photo te nga naza na besoin de bo banga internet naza na biloko ebele munoko na ngi ezoko freiner nazo linga te que non ozala o envier moi so moni aza pembe makasi tongeza net fia naza na tonga mais azo sala siko bato mafuta pourquoi yo mto obeta no tonga ba est-ce que vous briller bato ponga ni naza nga na beti danga tonga te ota to na tia wa bonyo soto savon cortel is ninyo savon cortel na oyo msusu ni lui juste et puis nazu nga terminator na ngai na pakol terminator liboso après na eko za mafuta na ngai wana ya glutation nazu mafuta glutation na nga na tie ba capsule na kati na tie ba ninyo ba maki na nga na kati nazu susu pimado parce que la famille moko so lungi glutation et ça nazu susu pimado ai na tie na kati ai wana fani na frigo ai ngai wana kaka eloko ko sukola na ngai wa nazala nga nationalité moko tina mukongo nazali boy propre eza muto ko sauter surtout ba tuboza na Allemagne tala ye tala nga nazaki ba poso e bana e mataki nga ye muto longoli ba poso te ye kaka ba biloko mona okende na Allemagne ko mo eloko moins de 1 euro centime kaka ye na bango na ba izana moins de 1 euro tala izana ndenga sali ba makam zomona siko to za système ya oyo ba mama la biso mususu ndenge za waneka na lobaki na babatu mususu soko moni que non oza na système ko zongote déjà la bandi ko sala déjà ba solution na bandi ko sala ba solution ndenge za wana nazo sala déjà ba mama mususu ba cerveau ba solution parce que na été o mama o pesa nga raison et on a les gars qui vraiment botala ba fartir
bato mosusu mosusu ofandi no na ndako na yo olobi te mwana mwasi oyo afutaki facture na ngai te bandi kofuta na bafutisi nga douane soko okosani no liboma misusu oyo olobi te ndenge eza wana afuti te na otala okaka boye na otala opena omema soko oye o te nasambwisa na Facebook ntango wana obambo bapreuve na ninga kutu osenganga pardon te pardon kozala te parce que bandeko na biso africain midele na comportement na bango yango wana bozomona te oyo ezali bakoli ezalaka monene bomoni bapartir nango ya poste bakarton nango ezalaka boye siko oyo nyonso tu eza miso bakantité bomoni alakisi bino bamiso eza ya baannée passé bakomba bato nyonso eza ya motu moko ezoéchappe eza te ozomona parce que ngai nasala makambo avec droiture nyonso tu na mobali na ngai aza moto ya logique mais ezosala nga soni devant ye omona mama moko akomi pie na okitasi wana parce que internet oyo te na numero ezali ezomélange biso na bato baza na kibasese na bato baza na mentalité ya salite neti fille oyo asombi biloko asa 45 € habite na adesi ya biloko yango donc ye mpo na ye aza moto ya Chine donc ye mpo na ye fo batekela ata bacrème oyo bamosampie basalaka ya fo batiaka baasidi na kati amoni batieli yango kantine ya monene donc crème mobimba ebebiso ata mbebo wana lokwa moto azobima hémorroïde de Suisse ti gare de Lyon mbebo ekomi molai lokola nini o métro ya ligne 23 mais yo wana bazotia bacrème boye crème eza boye ezali ya qualité non ozoya kobimisa motu moyibi kokanga moyibi kokanga moyibi na nini na biloko na ti oyo bato mosusu bazala masumu tantino ozotala video oyo yeba kobanga nzambe ozomona yeba kobanga nzambe azwi babiloko na ye nyonso tu ndenge ezalaki mais azoloba keza desi parce que afuti facture mais soko osimbaka mayele na ngai na YouTube ofandi obi te mama Nicole alakisaki komeka no kutu te parce que il faut na banda la famille faut na banda pe koloba boye parce que ba maman misu baza mitema mabe bazo sakala ngala naza zoba te nasalaka ngo mpo nayebi kenyo bato malamu baza na mokili ezaka te bino bato mabe boyaka koambuye ngai nazalaka kofutisa même pas consultation lelo nakoma ofutisa ngo pourquoi omona boye mama fida la joie mama moko aye mama nazoloba bongo pona ba misusu bozo changer te biso to kobonga bomoni ba mama misusu bakobonga ba misusu bomona kaka oye bloka kinga te mama Nicole lingi yesu kozwanga te omona mama ye penja okomeli ye biloko na ngina commander okomi akomanda kate akenda na ye 3 mois azongi susu misusu kudu moko kana uteko kange mikolo na tel 2020 mama au de janvier ti presque na décembre akomanda omona na tindi balie a PayPal mingi na monika mikolo aye mama naza besoin consultation na baby poso na baby penya na tel bonabi mama yo te mutu na pesi yo balie mingi ya PayPal na répondre yo mingi nganga mama désolé tout penya na répondre te nazokata nde relation na bloqué parce que eza fatiga c'est pas gentil yango mona koma ata mama bengi muta bengi boy na yambaka na ngai te mwana bika atika message poso muto tiki message oyebi pona ngina commander oyebi pa biloko ningo commander oui na yebi na nga pomba moko to sisi masolo parce que pour permettre pena azwa pe ba client ya batu mususu mais batu mususu bozo yiba ko critiquer muninga mais bino bozo kanganga me bo commandaka te omona kaka oye expliquer nga nanu ni terminator yango savon cortel yango zandeni lui juste yango zandeni tsoka na lobaka déjà na ba émission nanga alors pona nyoso to na tiaka ordre lelo na lingaka nanga ko yamba téléphone boité ezaka se rendez-vous et puis ko répondre soki na moni que moto au moins ayebi biloko ni azo commande soko yebi te keno na otala ba vidéo zo peta na yo ça sert à rien perdre ngata ngai apo osomba noté mingi bazala bon même fio de comment ça zoteka ba ensemble na yo ba ensemble na yo oyo apesi mbongo azui oya ye kutu makambia ote bombelanga ezala ngoti bomoni na la tsaki dernièrement oya blé yango oya blé ensemble na ba biloko kitoko eza bomoni oyo pe bracelet yango oyo ezali na vis na et puis bosomona ba biloko misusu na talo malambo bomoni oyo eza ya diamant oyo na lata na nini ya diamant batio ya boy moni bato ya boy boko coopérer na bango ozo revendre po biso na Suisse ba fantaisie za la chère bozo na tila bino ya diamant
bamasolo ezali awa ndeko okozwa bagrâce oyo te soki bahomo sampien bazwi bakope oyo yo kolela même na baprix baopesa yango te mais ozomona kaka ata soki olobi koloba te neti nga des fois so nasali live omona boye mobali na nga so ye moto apesi nga bafarture parce que ekomi osala mpasi opesa bato kodi me bato mosusu bazokanisa ke donc biso toza bamiyibi mais nazoka motema mpasi ntango omona ye mosusu na pense nakanisi mama na nga moko na bi mama namonaka soutien na yo en tout cas ozwa biloko ya 300 euro yango mais omona mosusu ozwa kokanisa yo ke donc oza na niveau ya valeur ya 145 euro ya 100 nini mais mayele na ngai mayele oyo ebikisi basante ya bato badiabete bato bamiome bamisusu bozwi bazemi bobana bino boboti me botikali koya kolobanga te mama nzambe apambolo ni bopamboli nga te bozomona bamalédiction apres ntango moto akoloba maloba moto ezolanda bokomi te edan baafricain bokangaka bandoki misika me bamisusu boza bandoki ya vi na bino parce que soki vraiment yo ozwaki mpenza oye kotuna moninga baquestion mama explike nga nani omoni nzambe atie yo liboko okenda ni ata fulaka pamba baingrat ta moni oyo ya diama somoni moni vis nango yango moni bracelet nango yango bamasolo il faut elekaka epa na nga eleki ka epa na nga parce que nga kutu ndenge eza wana mutu mosusu okoki koya koprofite na yo oza obénéficie na yo msobi ngai ndenge eza wana neti bafularo oyo nafungoli omoni oyo bracelet bafularo nafungolaki bino na bi bafularo eza ya kitoko yango oyo bokokoteka yango oteki na yo reva neti boye osali oza otongaka okoteka bafularo ekotekama na poto na afrike ekoteka epi eza naza bafularo bamai ebela kitoko eza we bozomona oyo eza vis epi sikoyo surtout ensemble soki oyoki prix nango moni oyo bag allez oyo mpe tolati nini na biso bomoni ezali ensemble bomoni bracelet nango yango bracelet nango yango oyo bagi nango yango oyo bavisi nango yango bozomona misusu eyaki nango awa bamama na biso misusu oyo deja batiaki bambongo na bango alors bazwi donc bamasolo ezali awa ndeko yo ozokobuka na awa bafulare ezali oyo okondima te nalati fulare mais fulare nalakisaki yango weekend euti koleka awa même moto atongeli nga ntango nayaki nango na bio fulare liboso na bandeki kolakisa ye atiaki kate ntango atongi yango amoni yango ngai alati alobi nzambe na ngai soki fale nazwa nanga fulare oyo ete ezoya mais c'est trop tard ozomona bracelet surtout couleur ya rouge ope kitoko fulare mpona kotonga yango fozala nango mibale fozala nango ndenge ezala na mibale omona meme bracelet nango tala bracelet ndenge etondi na maboko bamama na ngai awa ndenge eza wana bongisa poso sukola tashi na yo sukola poso ale savon cortel basavo ezobimaka oyo kuta ezalaka nango mpe mosusu ndenge eza wana nde tolobaka kaka na mboka mosusu place ofandi koyeba mpe masolo te mpo balakisa yo sukola poso na yo mama surtout bamama na ngai bamama oyo wapi crème oyo eza na juste bato bozala baconseiller boyebisa bango ke non yo moko ozwi osali capture écran donc rôle ya crème oyo eza omoni neti batache mpe ya banoir oyo ekangami na rouge kobanga eloko moko te na butu olali na yo na nini na cortel na yo ntango olamuki na savon cortel bomoni l'huile oyo nalakisaki ya nduta mo bato so bopakola yango bozomona ezosalaka neti mwa sec neti surtout bato bozosika ezosalaka neti mwa poso nano etombwami te mais par contre ye azobimisa mbala moko poso na yo ya sika omona bamako keno poso na yo ndenge eza wana ya sika ndenge eza wana komona yango ezobima et puis en même temps azokalme aussi réaction ya irritation comme neti place ezokoma rouge donc vraie crème oyo mais eza toujours kaka na site na bango si jamais parce que elongi ndenge eza wana eza elongi ezosenga babiloko ya makasi te parce que elongi ezosenga babiloko moko ya protection ndenge nazoloba bamama
oyo bazoyeba valeur ya biloko mingi naza na ngwa te bomoni crème bato bosombaka babiloko natekaka crème moko nalobaki na Amazon bateka yango 39 €, nga natekaka yango 10 € et puis ezaka mibale parce que mibale wana totiaka parce que na usine batia yango me bamisusu etonda te. Alors soko ozwi crème wana ezali pona fatigue ezo réparer basa misu na biso bomona bato musu ateli me ba awa ne awa ezali moi noir omona awa déjà bandi moi rouge parce que ça ba place sur ba zone oyo ezali très sensible. Alors ba crème wana ezali lokola gel okobanda kotia yango bakomi pe bien anti stress. Donc soko oza na stress bato musu bakasaka bilongi na biso na baposo bato ebebaka parce que mutu apakoli non bato musu poso ebebaka même problème même choc ebandi kobebisa ye pe omoni misu na ye ebandi kozala fatigué souci ebandi kolia ye epuis ebandi kobebisa ye. Alors crème wana na bato mosusu oyo bokomandaka babiloko yango bamisu ntango bayaka mama Nicole kosalelanga liste nazozela liste. Alors nga natiaka bino bomona nalobaka 10 €, crème ya se ya misu parce que ça ezokotravaille ekoaide yo vraiment mpona koréparer yo eza anti-stress misu mpona fatigue pe si jamais mpona bato mosusu soki bozolinga ko réparer vraiment il faut totalaka ba place oyo ezali très sensible. Et puis solo nazokotisa bino batio ya babiloko oyo boye ezali très bien parce que omoni lelo bamama na biso baafricaine babebi ka nde nazoloba likambo ya mbebo misusu ozomona ye azopakolama yebi te ke non il faut kolongola ride il faut koréparer awa ezonga sika et puis mbebo misusu kaka na mbebo okozala nozala na teinture noza bien mais mbebo na ndenge eza eza koliaki manga sende na lifelo mbebo na eza mwindo ndiko omelaki diamba na satan na lifelo kuna bosalaki ya bino kuru kuna ya diamba mbebo komi mwindo mais non parce que kopakola bato mosusu epakolaka mais omona boye produit misu mafuta wana ezozwa na mbebo te mpo okopakolaka mafuta na mbebo te ekoma wana neti ndenge eza boye olingi olia mayonnaise mais sikoyo ndenge eza wana ntango ozozwa sikoyo crème oyo ezorepare yo okotrouve mbebo na yo naturel mbebo ya naturel ezali crème ya mbebo oyo okotrouve yango naturel et puis ntango otia rouge lèvre na yo bakasa te ke oza na coronavirus mais ya mbebo non okomona kotia rouge lèvre na yo très très bien. Alors vraiment ntango nazoloba bongisa poso tozolobela eza kaka te par rapport mpona moto atela non eza parce que ozo réparer nyonso. S'il vous plaît mpona bato mosusu oyo bakomponaka te namonaki moko atunaki ngai alobi nanga keno ezokovimbisa mbebo non soko oza na mbebo no evimba donc yango ezokotraite mbebo mosusu ezokoliemanga sende na lifelo misusu okomona ndenge eza noso oliaki ya yo misusu eloko moko kuna na satan nde nazobomelaki ya yo shimboki kuna na satan misusu omeli te me mbebo ekomi yo mwindo misusu eza pe produit. Alors oyo ekoréparer eza koréparer ye eza kotia mbebo na yo na ndenge ya propre ekobimisa yo mbebo ya bomwana misusu mbebo akimukolo eza kasi parce que isu ba problème mais sikoyo mbebo ya kimukolo ekobunga ntango ozoréparer mbebo na yo mpenza naturel ekobima mpo lelo biso nyonso tosala biso bambebo naturel te biso bambebo na biso ndenge eza na ekoma ndenge eza na banti naturel mbebo ebeba meme yanga kutu ebandi kozonga mbebo nange ezalaki makasi koleka musuni ya bata mais sikoyo ye azoréparer. Bon pensez aussi pour ça. Donc ma maman n'a vraiment bongisa poso. Donc lelo masuri ezalaki vraiment beaucoup plus yango na yaki va isusu kolakisa eloko yo eza très important surtout pour na ba toujours ba rouge parce que Terminator tokolongola bat noir eza plus ezala ba coude makolo et puis nini maboko et puis misusu na nzoto poza na besoin que opakola Terminator ndina bipakola yango lokola mafuta penza ou soit boire ngo muke na mafuta na po ekota bien esukolo poso mais Terminator okoko omemaka ngo mbangu na ba elongi te mais yango nazoloba bon nga nazoloba nga kaka me ba mama biso o bolingi ko tricher o bolingi ko sala pe ba commerce na bino na mitu ya bato bokende ko créer Terminator o tekela mutu yo komona ke non otiki nga obitena ke soma na mona ki Terminator pakola yango na elongi tango elongi noko beba apo oluka biso bato tozopesa ba conseil po ba bongisa era ngo nazosala bino ke non internet eza na bato mosusu ndenge eza bazobanga na bango kobebisa baposa bato te bato mosusu baza prêt yango na lobino talaka déjà couleur à l'huile juste bakozolo moni l'huile juste ndenge eza boye bakozolo whisky basangisi yango bazwi yango na eloko mosusu batie balobi l'huile juste nyonso to po somba kaka mais eza whisky
Boni, bazu whisky na masangambila, bazu basangisi ba biso no lui juste. Yo poème monsieur solobi ah maman Nicole ya lobi moya commander biso lui juste zate ndenge na somba kaka non, soki na commander te mais quand même nako ça elo ango solution. Et puis soko ye na privé. Boni bana na lobaki eza internet. Eza bilo monsieur na ko ndima oui te na clip a profiter mais na soko ye na privé na koki quand même tokoko négocier ya batu musuto si to négocier na bango même pour na lui juste oh ah maman te ngala mo ah OK proposition pesi neza bien mais soki yo zo mona biloko epananga mais yo sko mutu mususu aye ko copier yango okimi mbango mama okolela poso nazo bisa yo vérité ba hotel lui juste ya masuba penza ba mo sampie baza capable ya tout bon même ils ont quoi couleur masuba penza la couleur au pebo ba ko zolo pe ba zolo ata même ndenge za wana ko ba zolo whisky penza ba sangisi na masangambila ba biso lui juste ba bakise loko moko ba misuba za solo pona mbongo baza capable à tout bino bato boye bina zolo makambo soki na zolo makambo boye soki batekeli mama nanga moko izana na 10 € eloko ya santi bon ce que ba triquer lui juste eloko ni ezangi ke bana ba africain ndeko ke bana ba africain so naza ko bete dazo ko belela boye po lobi danger yate ba oko sukola masuba ba ko yebso lui juste mais bazu ba sangisi ne eloko moko ba sangisi tona whisky. Alors, lui juste, ezala na Amazon pe soko komona photo mais ezali babilo kwa Suisse. Soki Suisse a en collaboration avec pays mususu mais c'est un produit suisse. Ezali produit français te. Na France bazora ba stock mais eza ici en Suisse. Soko so nazo peta site ba maman, bozala sage, bozala très prudente d'internet. Soit faisant biso mingi na ba africain. Mususu alingo mona te muninga zo sala musala habité na koma lokwa mama Nicole na la sala pe ba biloko nga eko eza don bongo mutu wana zo tricher wana ako bomo poso ozomona ndenge minoka batu misusu ekomi ko beba lokola tour Eiffel minoka batu misusu ekomi ondire nini mato ya makoso donc mulaya ndenge misusu ekomi ondire hémorroïde même munoko donc il faut que ça la très attention. Merci beaucoup. Bozala bien nzamba na bino ba bon week-end toujours. Alors pour na ba commande et puis pour na ba décoration vous ko passer commande surtout pour na ba foulard ikoya nango oyeyaki batu misu ba commander soko tiembo na yo ikoya nango. Et puis pour na ba commande ba misusu toujours patience ba place au confinement ezali ba retard à bloc ezali donc bozala vraiment na patience. Ngala nzambe ko na bino soki moni ke non eloko na yo au commandaki eza juste te sola na ndenge moko ya bonne compréhension ko kansete maman Nicole aza kwa escroquer te mais tant yo zo laksanga manière moko bien na sola no pe bien mais so na koma mona ke ozo memanga comme si ke na ngina escroquer ba escroquer te ya mbongo na yo soki na bosa ou soit remboursement ou soit na zone selo biloko na yo eza bonga na travailler la bongo respect na eza très important mbongo na yo eza sima menga na linga la dignité na valeur. C'est ça le problème. Botu na pi bato bazora bakoli ba komela bino ba misusu pe ba yebi ndeni bazora bakoli na ba surprise bazora. Nga pona kabelo loka 500 € na chelo kolia 500 € et lo belange lokote. Mais na tala la bato nini oyo bazo mériter envers Gaï. Merci beaucoup ba maman. Bonne soirée, bozala bien. Ba bon week-end na bino. Et puis pour na ba consultation toujours nazali tokutani prochainement. Merci beaucoup.